Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Naeb Sarabino ke n'a cessé jamais qu'on remercie Bino na fidélité oyo bozali na yango na 5 minutes parce que Bino de bo pesaganga force ya ko zala devant Bino po na ko partager oyo tozali nango po na école na biso boyebi ke 5 minutes ndenge na lobaka ezali en même temps cours ya éducation civique ceux qui batu bazali ko landa 5 minutes c'est que bazali ko se retrouver message ezali ko leka. Donc une fois de plus merci na Bino nyoso tout oyo bolandanga bozali éparpillé dans le monde entier grâce na magie internet. Donc merci ya mingi. Donc to lembate parce que banguna oyo bandoki au président de la République alobaki bandoki oyo balingi Congo te bazali ebele oyo ozola ki saye pembe azalo ba mwindu me boyebake na suka na yango batu bakozala susu na likambo koloba te ndenge na lobaka ba journaliste ba mpangiste bakozanga makambo koloba parce que makambo ezako monana na miso batu. Donc soki wanga nyango batu bakomona openza ozali ndoki ya solo parce que toyebi ke début eza toujours pas si parce que bobosana te mboka na biso ça fait 50 ans et là qui na mabele. Donc Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton azawa napo atombola mboka na biso mais peuple congolais boyebake ezali facilité il faut to tchai maboko yango na biso tondima na biso tozala ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton pour to tchaye maboko parce que ezali facilité pour naye mais ndenka na epsa bino ke soki to raté en vol to raté penza ke mboka na biso et zwa penza donc vitesse de croisière na Fachi Beton wana penza to tika na biso masolo ba ki président parce que président oyo akoya na sima parti ou bien oyo akolinga remplacer Fachi azana amour o Fachi azana na mboka na biso tondimite ke azali na minute oyo. Donc vraiment bouye bake Fachi azali lokola yo nangai o bino bozo boule libanda mais tant que to lo bake libande za katité mais boye bakake o bino bozo boule. Imaginez que bino bozo libanda bozo boule neti congolais yé pas à congolais boye bakake Fachi Beton ayebi yango bozo la calme donc bozo apaisement na bino bozo mal na bino en patience parce que toko longa etumba oto zali ko sala parce que Fachi Beton azana souci ya mboka heureusement tozali na mwana mboka et puis avantage tozana ngo azali na miso bana poto azali mwana poto donc azali motema malamu oto zali ko loba poto yebi azali motema malamu banda ki avant kuta comme présent alingaka ndeko na ye ayo capacité ya ngona bomona katisi kwa azali présent ayaka na ba matango moni aye mutu na aye na matanga ezali te kazo salango ma intérêt moko bien vis-à-vis ba caméra ezali ndengwana te ezali ndenge na ye ako changer te bato ba yebi ke présent Fachi Beton ndenge azalaki avant comme présent ndenge azali sikoyo. Donc lelo na 5 minutes lelo toza na sujet moko na ba sujet mususu ya mike ndenge na ba karake donc ba sujet moko donc kozala subsidiaire. Donc sujet principal na biso ezali lelo tozali kotala ka ya cardinal monseigneur Ambongo. Vraiment na ebité nzambe na ngai ba ki cardinal ebeba na mboka na biso. Et tant kala donc ton ozomona cardinal Malula monseigneur Malula ozomona ka face na ena et lobi na yo ozo comprendre que non monseigneur o basola na nzambe tous les dimanches. Mais bato musu ba mbongo wana ozomona ozo sentir penza ke donc ki cardinal ebeba yango na pape soko lingo tia na ba mboka ba cardinal ngo nommé ba cardinal moko donc ngo nommé ba monseigneur. Donc il faut tout na mboka na ba yebisa yo parce que ki cardinal avec Ambongo et Sili Valère. Donc bino moko botala parce que likambu vraiment et siderengai et pesinga mawana motema ezali cardinal Ambongo azali catholique. Donc lelo na ebité ceux qui cardinal ayaki pour akoma monseigneur pour ça la collection ya ba jeep to yebité tozomona Malula azo bundana président Mobutu tozomona Malula za na système à pauvre têtu omoni pauvre têtu assis sur Mbongo mayele
donc mutu azali na l'art te mais azosala fier azobude mutu aza na l'art omona mutu l'art asilaka mayele tala kaka Monseigneur Malula azotambola donc na vewe na ye na bepoke wana mobutu bazobunda azoproposer ba proposition nyonso mais atikalika na position na ye mais lelo cardinal oyo ambongo tozui talaka kombo ambongo soko longoli elakisi mbongo donc esprit ambongo ataza cardinal ba pesi ye jipawa ya kitoko kutu na présidence de la République na ndenge ya cadeau parce que président Nabiso azali donc croyant donc aza pratiquant a pesi na ndenge ke ndenge nomination na ye ba pesi cadeau ya jeep to vandi lobi to komona cardinal aye kondima ba corrompre ye na ba médiocre oyo ba boma ba catholique Rosimu Kendi akufa na église catholique. Thérèse Kapangala akufa na église catholique. Donc lelo ba médiocre wana ba moni eloko musu akosala te ba ye na représentant église catholique ba ye ko corrompre ye na jeep otozo mona penza ke ezali na makila ya peuple congolais. Cardinal ambongo eloko musu akosala te ake andimi bango donc ye a saboté bateau ba koufa l'église ba sango ya l'église catholique ba boma bango na ba province tout monde ba boma bango donc lelo yo cardinal ambongo oyo ko limbisa batu oyo ba boma église catholique ba boma batu est-ce que ezali na sens na ebité soki obande ko rêver ba jeep ba pesio eleki kutu wana et puis jeep wana ko ko zwango jamais Tobité sur que n'a pas cop mususu to yebité mais vraiment nazako répéter sur qui cardinal et baby na mboko na biso parce que sur penza ba ngai batala ba profil penza que cardinal penza bo ba mbongo na ba ko bima cardinal monseigneur te na mboko na biso bi papa et ko sala matin le lo ba ko ba ke au grand prêtre César ngadi Kleboa tout le monde est d'accord a commis ko toucher église catholique non ce que église catholique est tamboli malamu ngai nazali catholique nazwa ba confirmation nazwa baptême. Mais ce qui est tamboli bien te toko tika yango ndengwana te lelo ba binzambe bimi na bamboka na biso wana donc ezali faute église catholique qui est comment ko sola na ba marque moko neti yango na batu ba déception ba kota na bona ba kinzambi mais comment yo monseigneur cardinal ambongo donc batu lokola ba médiocre ya FCC wana ba kopesa yo cadeau wana eza kutu cadeau tezali ba corrompre yo na jeep okende ko ndima cadeau wana donc ezali ke donc au souiller donc ba cadavre oyo bango ba boma donc ba ye ko se racheter ba moni solution ezate pona bango allez ba yemba la moko ba ye ke bon faible donc yo za faible allez on dimi cadeau ya bato na yo ko ndima cadeau ya bato na te to pese exemple ba Rosimu Kendi ba kufawa l'église catholique donc yo lelo donc on dimi cadeau na bango donc olimbisi bango donc on dimi siko okomi pour bango donc yango na président de la république na biso donc il faut ça la keba o ça la keba na batu mususu ozomona ke o ba mo mosali na nzambe mais faut ça la keba parce que ba komi ko jouer ba rôle mi ba aller parce que tango azana biso to le baraki c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous so yo ozali soki mosali na nzambe soki cardinal soki nani okoki ko ndima biloka batu na te na ndenga logique. Donc yo olimbisi bango donc tout le monde a que olimbisi bango parce que ba corrompre on a jeep donc cardinal ambongo donc yo kana obi que tout cadeau n'est pas bon à être accepté cadeau musu ba ko yelo eza cadeau moko ya ko revêcher eza cadeau moko donc ya makila peuple congolais ko ko ndimate toza na France Fillon azaki pressentir comme président de la République Fillon akoya pona nini cadeau ya ba costume na ba nini donc et revêcher akoya donc andima cadeau donc ba pesa cadeau ya ba costume ba ko bimisongo o monde ke ko sayo yo cardinal ambongo monseigneur yo ko ndima cadeau ya bato wana te cadeau mususu okoki ko ndima yango te ndek to lobi ke cadeau nyoso tout ezali cadeau te okoki ko ndima et puis e huitié pas banani bato ba boma ba curé ba boma ba sango ya catholique ba tu ba kufa ne belgise yo lelo oyo ko ndima cadeau na bango posa ya jeep ou bien collection ba jeep ou bien okanela ki ba jeep ti o koma monseigneur okanela ki ba jeep ou bien ni
Donc, tout marqué comme moi, pose, donc, partenariat oblige, tout marqué, pose moro publicitaire, bouyebi, bah, partenaire, il y a Club original, na 5 minutes avec ses aranga de Bazalimi, balé, bah, partenaire à vie, et Zali, donc, Romain Ilunga, le grand traiteur, où Yazali, na Katia Belgique, na Gansi, bah, Bazali, ko benga, Bazali, ko confirmé que, Yazali, ma solo, ya ko sakanate, donc, traiteur à solo, Yazali, traiteur à solo, donc, bouyebi, na sima, Yazali, Sepela TV, donc, décodeur, oh, yepe sakabatu, donc, Essengo Batu Basepelara donc Bolanda bande annonce ya ba partenaire Nabiso donc Romain Ilunga les grands traiteurs na Sepela TV. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino moko boito landa donc na bande annonce na biso ba partenaire na biso mibale bazali Romain Ilunga donc le grand traiteur au azali na Belgique na epsa bino azali na mobilité makasi donc bokoki ko benga partout dans le monde akoya ko servir bino bo bengi de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi boza na réduction makasi donc vraiment to consommer congolais donc ndenge na ebina bisi bino ba partenaire mibale oyo Romain Ilunga azali mwana mboka et puis Sepela TV azali décodeur ya bana mboka. Donc vraiment Sepela TV ezali eloko moko congolais car on doit comprendre bisengo au congolais à lingara posa congolais mundela comprendre posa ya ki congolais azali donc il faut assez renseigner donc Sepela TV et sangisa ba chaîne union surtout oyo ba congolais ba lingara donc vraiment bo tchabango maboko Romain Ilunga le grand traiteur oyo azali na kati ya Belgique et puis décodeur oyo et Sepela bana ya Congo na kombo ya Sepela TV siko tozali ko kende ya ngoto ebisa bino lelo to vandeli monseigneur cardinal ambongo na zobisa bino awa na soko elongwe tikali mbongo donc boye bake muto ana zaka esprit ya mbongo donc jamais akoki kondima ba cadeau mususu eza ba cadeau mususu ba ndima kate donc andimi cadeau ba médiocre bato ba boma bato na église catholique bato ba boma ba sango église catholique andimi yango
mais tout ça qui donc il y a un lobby qui donc vraiment qui monseigneur oh donc qui cardinal et sambre na mboka na biso parce que so balandi pe na ba profil na ba tupenda ba tumso ba ko ma cardinal ya mboka na biso te ya on a besoin mona que donc Mamoadel Yombo na Val des Fontenay do ba kande leke belé donc abimisa tenu na ye oyo ya monseigneur Malula bozo mona bien sûr donc Mamoadel donc a beti penza monseigneur Malula parce que na kasi monseigneur Malula place azali kuna donc père son nom parce que ye penza kenda penza pa kolo donc azoko baluka sika azali bozo mona Mamoadel Yombo akoma ko beta ba tenu ya monseigneur Malula parce que kanda ya ba monseigneur ba bimisiko yo donc tozali ko comprendre yango te donc vraiment tout marqué le sous-suppose parce que dans web sabino que famille ya Clébois original ne cesse de s'agrandir donc to yesu ko yamba donc chroniqueur ya sika oya royela bino bisengo parce que idole na kati ya 5 minutes avec César Ngadi na Clébois original idole ya site na biso ezali toujours il faut mutaza na sima. Il y a présent de Félix Antoine Tshisekedi donc on dit matin que muto ya abeta à droite biso to beta à gauche donc a Rolanda idolo na biso donc boza la calme to ye ko zwa muto sika oya ko sepilisa bino na kati ya site na bino parce que azali sima ya Félix Antoine Tshisekedi donc azali na façon moko ya lobaka boko seplana parce que ye a lobaka o soki fali a loba a ko loba yango donc kombo na ye bo kanga yango bien kombo na ye ezali le messager Galate 4:16 donc hier à cause Sabino vraiment azali mutu moko kolobe zali musala na ye a mesana koloba donc bo bloquer combo bien donc na cluboriginal.com le messager Galate 4:16 a côté na kati ya masolo pour a tchali susu moto na kati ya site na biso vraiment bozala déjà ya kosepela bolanda bande annonce na ye oyo alobeli bino po na émission na ye oyo ezali koya na kombo ya Congo Évangile en marche bolanda bino moko oyo moko alobi na bande annonce na ye batata ba mama bandeko boza kolanda biso na Clébois original et pas ya César Ngadi boyebi o azali liboso na bino naza ko se présenter les messagers Galates 4:16 à cause de la vérité on devient l'ennemi na leki na kati ya chaîne oyo pona koyebi sabino à partir d'aujourd'hui désormais émission e bana ko leka na kati ya chaîne oyo Congo Évangile en marche tout simplement boyoki Congo Évangile en marche et kolobela ba sujet ebele premier sujet et kolobela o ba bengi spirituel deuxième sujet et kolobela o ba bengi social. Et troisième sujet, écolobela o babengi politique. Politique par la révélation en qualité à homme spirituel. Boye biango, le messager Galate 4:16. Alors, batata ba mama bandeko na lobi bien na kozala na bino, na kokota na mitema na bino, na kokota na bandaku na bino. Na kati ya chaîne oyo, oyo tu babengi spirituel. Objectif ezali pona ko dénoncer pour un changement ya mentalité. Alors, côté politique, ezali pona ko dénoncer ba antivaleur nyonso o bazako boma peuple congolais o balingi changement na kati ya mboka wana te et par la révélation tokoyeba na kotanga ba kombo na bango. Alors na kati ya Congo Évangile en marche tout simplement tokoyeba sa peuple congolais comment ko banga nzambe comment ko respecter mibe kwa mboka comment ko respecter ba konzi mboka et puis ko talisa l'état droit ya peuple bapesa peuple droit na ye et puis kotali sa peuple ay ba ko sala devoir na ye envers l'état elingi ko loba devoir ya peuple et pas ya l'état elingi ko ba l'état il faut appeler sa peuple o ba bengi social l'état il faut appeler sa peuple o ba bengi éducation ou éducation de base l'état il faut appeler sa peuple o ba bengi logement pour mingi baza ko lala tina 50 ans 60 ans na ndaka ba famille ndesima peuple akoyeba na kofuta ba impôt na ba taxe d'habitation na ye pour un bon fonctionnement na kati ya mboka soki oleki na Clébois yaka na sembo alors soki oye na lokuta yeba droit de réponse ezali na ba domaine nyonso o na bitu kotangela bino contre-attaque ezali pe soki olingi ba débat contradictoire na kati ya plateau na ba sujet oyo boko leka nango oyo boko na koloba soki ngana leki na tali na koyeba na ko recadrer moko moko alors lokola Congo eyebi na kosekwa na nzela ya Félix eza lokola Jésus-Christ asekisi Lazare azalaki na ba banderole banda mututi na makolo esengelaki apesa mibeko na bayekoli détacher le nde abanda kolia komela nezali lokola makambo ya Congo akuti yango ya kokufwa asekwisi
et ce qui n'a pas changement de mentalité, et ce qui n'a pas kanyaka, et ce qui n'a bondoki, et ce qui n'a kimuyibi, n'a klokuta, n'a kalomni, n'a bondumba, n'a pas rando, n'a pas pays frontalier. Alors il faut sikoyo à traverser énorme épreuve. Yende muto akosili sa passe à Congote, ayeka tout simplement pour la kotie yango nanzela, ndesi mamutu oyo akoya simanaye, le peuple sera dans la joie. Après ba mandat na ye toyebi mbola oya ko salate tout simplement azana mission na kati ya Congo boyebi bien que mutu oba pesi mission na Nzambe Nzambe mutu ako définir fait ya mandat na ye nde na yebi sibino kelo na émission ya Congo Évangile à marche et kobando ko lobela ba siège et belé mikolo nyonso ba tenir ko zala kilikili na oyo etali spirituel et kozana teni nango spécial na oyo etali Congo et kozana teni nango spécial na oyo etali makambo batima et kozana teni nango spécial pour na ko yeba ko définir ba révélation na koleka na makambo mboka selo révélation na kebisi yo quiconque koleka na télévision sans révélation soit disons serviteur ya Nzambe ozana révélation te vaut mieux okanga monoko laissez la politique aux politiciens laissez l'évangile aux vrais élus de Dieu. Yo homme spirituel pour la makamamboka il faut les capables la révélation ndenge Eli azaki révélation ndenge Nathan azaki révélation accueilli ainsi de l'Éternel kota la David ndenge Eli akendaki komona Akab par la révélation par la commandement ya Nzambe nde otelemi okeyi olobi esili soki baboko saela oyo ezali ainsi de l'Éternel ozongi simosukoli maboko ngambo na bango etali na Nzambe otokolo ya mino yangwana. C'était bel bien moi votre humble serviteur le messager Galates 4:16. Autrement dit Daniel Wandumba Wanzambi oya kokana Nzamba kosukisa. Merci. Bino moko boito landa le messager Galates 4:16 na émission oya représenté bino mikolo ezali koya Congo Évangile en marche ezali émission moko na sengi na bino bozanga kayango te donc yé bino moko bolandeka genre ndenga koloba donc azana kati ya idolo ya le peuple d'abord na kati ya idolo ya président na biso donc vraiment yé aye wana po na kosepelisa bino na kati ya site na bino kleboaoriginal.com. Nazo profiter de l'occasion yo ezali offerte awa na kati émission oyo ya 5 minutes avec ces engagés pour na ko féliciter na Kisasa parce que bato bazali ko bondela fati bazali ebele neti exemple nazali ko lobela donc petit frère propre pasteur Gili Bokwale soko zolanda yo zoka penza ke non azako bundela et puis azako loba makambo ya solo azali ko loba makambo teke avec sentiment bozo sentir penza ke non muto yazo bundela penza président Fachi azo bundela mboka et puis bozo sentir biso tozali msu na bapoto atoko loba makambo msu lemsusu na Kisasa muto msu akolo bata tozali na pays moka démocratie bako sala pe ba jemoko boye et ko sala mame ba passer Gili Bokwale bozo sentir penza ke bazo zo ba risque ya kosakana te et puis bazo bela mboka na bango na amour nyoso tout si sage a beta c'était donc a beta ba kleboa azali ko beta ngo vraiment sans hésitation. Yango vous allez profiter pour te payer sa message donc toi ba ke bato belé ba bundelaka mboka ba bundelaka président Fachi au moni lelo biso lelo ba lobelaka biso te makambo ya tribalisme pour parce que na za mu Congo nazo lobela mboka na nga tout d'abord et puis nazo lobela président Fachi béton donc nga ba ko memela attaque donc total ba combattre ba combattre César ngadi komino muluba ngadi chibwabwa wana eza bazolo baka po baloba mais nga za mu Congo mais siko ba ko memela nga masolo ya tribalisme te o nga na telemela ki yango parce que soki lelo muluba ba koloba ke o muluba ah zo kotela ndeko ne muluba bonabo mais siko biso est-ce nga za muluba na za muluba te parce que Gili Bokwale aza muluba aza mungala dozo mwana ke soki biso na ba pasteur Gili tozo lobela ezo pesa équilibre moko na ndenga bien. Yango tozali ko senga pe tant tozo mona pe ba misusu bazo na poto c'est bien nazo sepela ke neti do tozo mona ke yoka so azo na poto ezali malam ezali eloko moko nazo sepela nango mais to sala rapé total rapé ba misusu po bato ba lobela kana Kisasa président de la République azali belé neti pasteur Gili Bokwale to mona pe mukolo musu pepe to moni pe ayepe na délégation ye awa parce que si vous avez un balobaka, il y a un mot baloba. Oh non, donc ezaka baluba, non, il faut équilibre ezalaka. Donc passer Gili, non non tela passer Gili te. Parce que Gili bozoka soki azali kolobela, makambo bozo sta la penza ki azolobela avec véhémence, azolobela penza parce que alingi mboka na ye. Mais tout le monde a rappelé ba misusu pe ba koki pe soko occasion zwami, donc ba ya rappelé koto, ba yepe ba longoli
posa ya poto pe bazongi na bango et que ça pe idée moko bien posa la rotation ya bato bazwa na poto donc ezalaka mutu moko te kaka yaka na poto parce que bato bazali kolobela fachi beto na kisasa bazali ebele o bazali pe kozwa risque baza pe na droit soki pe moyen zali ba yepe na poto ko beta tout donc pasteur Gili petit na ngai yebaki ngai na landaka yo na landaka batu mingi te mais yo na landaka yo na batu mususu mais yo vraiment na landaka en premier soko tie mission na landaka yango yango na do na profiter na 5 minutes avec César Ngadi pour vraiment na féliciter na musala no zo sala et puis na niveau que ça ezali facilité donc yebaka ke viena yo donc César Ngadi le grand prêtre tout le monde est d'accord Cléboa zali na simanao donc vraiment na ko manquer te na benga na to développer ba masolo sikoyo boyebi ke vendredi o le 14 donc ezali Saint-Valentin donc on a kati ya Paris on a fête oyo ya ba Saint-Valentin to se voiler la faste to ça la fini bouchité oyo aleki a dilondolé na mwasi na Domitille Makenja pona ko sala ba fête wana bazalité donc yango wana vendredi oyo le 14 février 2020 biso tout se retrouver na Noisy-le-Sec place Domitille Makenja Adi Londolé les célèbres beaucoup comme Dieu ba ko organiser et loko ba mesana ko sala po ezalaka succès ba nenyo surtout et ça la succès donc boye ba adresse ezalika ka moko vendredi oyo le 14 février na Noisy-le-Sec donc bo ya na Saint-Valentin fête oyo Adi Londolé na Domitille Makenja ba mesana ko sala bango bazali te ke batu moko bazo sala ngo kaka bazo meka ba mesana déjà ko sala et puis ça la succès tous les ans et ça la succès bino moko bolanda bande annonce oyo et salami po na fête il y a vendredi 14 février 2020 na Noisy-le-Sec soirée Saint-Valentin le 15 février 2020 à Noisy-le-Sec donc Adi Londolé na Domitille Makenja babengisi bino boke fete na bango kuna kitokos en amoureux soirée Saint-Valentin le 15 février 2020. La soirée Saint-Valentin de Adi Londolé et de Domitille Makenja Kafu Kafu vous invite le 15 février 2020 à l'adresse ci-après 14 rue de la Pointe 93 130 dans l'espace Noisy-le-Sec. Soirée Saint-Valentin soirée des amoureux Adi Londolé na Domitille Makenja la série continue. Cette fois-ci ça sera chaud. Une soirée, une adresse. Soirée Saint-Valentin avec Adi Londolé, beau comme un dieu, et Domitille Makenja. Moi si y a Kafu, il y a Kafu. Le 15 février 2020, soirée Moko, soirée Saint-Valentin na Europe Mobimba. Nous vous invitons à cette soirée pour que vous veniez savourer votre amour. Soirée Saint-Valentin avec Maman Domitille Makenja. Kafu, Kafu. Je dis Kafu, Kafu. Le 15 février 2020. Soirée Saint-Valentin, il y aura plein de surprises, même aux Ayomoko Yaka. Peut-être au Kutampe Valentin. Hein? Ton ex, c'est mon homme, sa femme, c'est moi. Waouh! Il y aura de chocolat et de fleurs. Nous serons là, les amoureux. Des déclarations d'amour. De poésie, paroles d'amour. Je t'aime. Paris Zayako Ningana, Paris Zayako Beba. Soirée Saint-Valentin, le 15 février 2020. À ne pas manquer. Domitille Makenja. Donc binomo boitolanda donc bande annonce oyo il y a le vendredi 14 février na Noisy-le-Sec donc Domitille Makenja donc na Adi Londolé les célèbres beaucoup comme Dieu bazali ko organiser donc soirée na bangonde basalaka toujours tous les ans il y a Saint-Valentin parce que yango vraiment ezali soirée oyo bato bayaka au vandi donc yo mo penzo sentir que organisation makamutu ezali kitoko donc rendez-vous bisonyo surtout tozala wana vendredi le 14 février 2020 chez Adi Londolé na Domitille Makenja. Siko na lingi na like sabino parce que monseigneur bambongo wana donc na ebité azali kocha
poids na batu moko kutu akoko tia poité donc vraiment eza ko pesa passe na mana motema donc nazali ko lakisa bino mutu oyo batu oyo ba jara ba bateau ba étranger donc zo mona oyo na lakisa bino le azali chinois bazali ki protéger bazali na ba parapluie na bango ba Jeannette donc ba Zoé donc ba Kanambe donc bazali batu moko bazalaki protéger sikoyo makambwane ezali lisusu te donc minéré na biso ezali po na mboka na biso botala bino moko chinois na yebisi bino chinois azali na passeport congolais donc azali na ba mini na ye ya ye ebele donc azozwa ba ressources na biso minière azosala yango donc sans kutu l'état yeba même gouverneur ya mboka azo yeba te azana ba mini na ye tranquillement bazo filmer pa azo boya azo tia monoko azo kansaka ke mboka ezali ndenge ezalaki ya Kanambe oyo nyoso tu po bomonaka ba médiocre oyo bazali batu moko ifo batika biso bazwa ba masolo na mbuju pe na dikosi bino moko bolanda na ba image botala ndenge chinois oyo baye ko découvrir ba mini na ye azali nango na ndenge azali ko sakana na minéré ya mboka na biso au peuple congolais ye moko a bénéficié nango te mais étranger azali ko bénéficier nango parce que azali ki na ba parapluie na ye azali ki protéger na bato ya FCC bino moko bolanda na bilili. Les documents, donne-moi les documents. Ah, papa. Quand tu achètes les minéraux sans payer, tu crois que c'est sérieux? Comptez-moi tout ce qu'il y a comme sac ici. Et à partir d'aujourd'hui, vous ne devez plus acheter les minéraux. Mwambi, tant qu'il va régulariser ma document pour nous minéraux. Là, il m'a minéré, il m'a cousa, pas venir bloquer après. Passeport. Oui, c'est anglais. Passeport. Passeport. C'est ça, c'est comme ça. De 2006. Alors que c'est déjà reporté tout ça. Ce n'est plus valable, c'est depuis 2006. C'est une faute. Ça, c'est la République démocratique du Congo. Comment? Toi, tu es Congolais? Où Congolais? Où Congolais, oui. Il est fou. Tu es fou, toi? C'est une mine. C'est une carrière que nous ne connaissons pas. Bon, nous sommes en train de découvrir avec vous, oui. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train de découvrir avec vous la carrière. Donc même au niveau du ministère, on ne connaît même pas l'origine de l'entreprise. Vous devez être surpris, monsieur le ministre. Oui, apparemment, c'est une carrière qu'on ne connaît pas. bino mo boto landa donc ezali kambo moko ezali donc vraiment soki ba yebisio okondimate ezali makamo ekoki ko sale makasusu na mboka na biso te heureusement toujours présent oyo azali congolais ayebi ke babiloko ya ba minéraux mboka na biso il faut profiter na biso ba congolais mais bota la chinois oyo donc azako tchape munoko azokanisa soki ndenge nini donc azokanisa donc azo vivre dans le passé azokanisa ezali un pays ya Kanambe oke koma sikoyo donc pays oyo dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Le peuple d'abord, donc congolais tout d'abord, bomoni ndenga suki, donc suko azali arrêté et puis ba poursuivre parce que ezali makamo ekoki ko sala maté donc yo mon seigneur ambongo bato aboye, ozoko nous ba cadeau na bango. Ozoko mateke cadeau nezali donc na makila ba peuple congolais. Ekoki ko sala ma jamais. Na lingi na pesa bino exemple parce que bato mususu bazali pembeni ya président de la République bazo pesa satisfaction. Il y a ma casse na présence au cas vandi à tel abi ah avant na la présence na na bango siko na komi présent na ti bango confiance na pesi bango confiance
baza ko sala musala ko sakanate ezo pese sengo nazalo ko pesa bino exemple ya petit nanga Guy Michaud Wanzo depuis a comment na marché central zali deuxième personnalité ya marché central donc makambo e bando sala makala ezo sala mela sute bozo tala bino mo na relaxa bino meli libo tala ndengi ba pandi sikoyo donc bato ba bando ya ba marché pirate ba bando ya wana ba tongi ba marché na bango ba stand na bango pembeni bazo ko teka sans que mutu moko embêté bango mais avec Guy Michaud Wanzo aye makambo oyo il faut si là botala exemple ya mutu azo travailler qui toko awiti na pembe na président de la République donc président de la République ezo PCN sengo bolanda bino moko oyo Guy Michaud Wanzo makambo sali na marché central Banoko tika toyebisa binoke na cadre toujours ya lutter contre ba marché pirate pe lisusu ya Kimbo Peto oyo ezali bongo vision chère ya gouverneur de la ville Gentini Mbaka le suprême tala moko ya ba disciple na ye Guy Michaud Wanzo bakisela kaye monsieur formidable akitaki dimanche awa na zanda monene pona ko exécuter bongo décision ya gouverneur de la ville oyo ezali bongo ya lutter contre ba marché pirate na ba avenue nyonso ya minene yakati ya zando ya monene awa bozwa siko ndenge babandaki kobuka ba étalage nyonso oyo batonga na nzela to pe ba mesa nyonso za kanzinga nzinga oyo esalaka ke batu batambola lisusu malamu te pe kitoko te soki bazali awa na kati ya zando monene noko bondimelanga ke malgré mvula ebetaki barataki yango te parce que babukaki yango avec impact na idéologie awa tokosenga kaka na gouverneur de la ville elongo na équipe na mobimba lokola bolongoli batu na banzela boye esengeli kolukela bango place kuna na kati ya zando parce que makambu ya boye sila soki te okoyoka kaka lobi o bazongi lisusu na nzela match oyo tozotalela tozojimele okani Bino moko boito landa donc ba image donc les images ont parlé d'elles-mêmes nazako na commentaire au sala te bozo mona et sengo moko zo sakala te petit nanga Guy Michaud Wanzo donc sengo mona zala ngoso na zo mona boy au mérita place wana parce que ozala qui toujours fidèle na IDPS toujours fidèle na président Félix Antoine Tshisekedi depuis aux poste ozo sala musala o ezali komonana ozali neti batu mususu te o kutu toko tanga ba kombote ba mi yebi bango moko me kalate yebaka président de la République azana bic rouge azo signé azo rayer ba ko lela na munoko mboka kalate donc dans même toujours na même lignée on a sotozo féliciter bato bazali pembe na président bazali avant tropé ça donc félicitations na Kinwani Masamba Kamitatu donc moni azalaki na président azalaki chargé des missions à komisikoyo donc na président pembeni kuna azali envoyé spécial bon mona musala azali ko sala ezali ko sepelisa mokonjamboka zo mona quand même que non batu oyo na pesi bango confiance bazo sala nga retour à malamu tozo mona pe directeur ya presse présidentielle pour avancer l'émission nanga batu bando comprendre bazo mona rôle bando sala na papa Tshisekedi rôle bando sala na era propagande bango bazo kansa ke donc yeso ki muta fingi ba fingi président be ba critiquer président ye fois que ne le ba OK ezalaki ndenge wana te batu après émission ba komi ko senga ba pardon ndenge ka ba congolais bazalaka ba lobaka mbango après so ba ko expliquer bango ba komi ko senga ba pardon ye rôle na ye zali ko lakisa bi lili et sika président Dieu surtout azali ko kende donc ezali visibilité à président de la République ezali te que oh non soki ba lobi bo ando loba non po bato musu tozo mona ke ngai kutu la place wana loaka banga loaka bwanga zo sala le côté Abraham zo sala le côté ngaso na zuye wana peuple congolais pourquoi motema mabe soki mutu azali ne sika il faut lingaka yo ozo sika wana okoko pese mayele te soko leke malete nandeki tozo mona président de la République azalaki na biso ba président de la République Fachi Beto le comme président azalaki na biso na Belgique azalaki na biso na Belgique c'est quoi comme président de la République c'est quoi comme président de la République donc nous aloaka banga ndenge na komi donc mutu musuku donc ata français kuta yebité donc koma kutu toke musika ko lobaka ata phrase en français a yebité mais ngana ko so place ya Abraham loaka banga mais no tokomi wa mais vous êtes fou ou quoi loaka banga za soki trilingue bilingue loba français anglais azoloba matsola be bon rôle ne bo yebité bo kitke mutu na ngambo yebité donc bo tika motema mabe congolais motema mabe soka yebi ko leka muninga akopesa été mayele wana donc ceux qui muninga comme sika moko il faut dénigrer mutu congolais za makasi so bote na ba commentaire ndé ba congolais ba finga bato ozoba ozomona ye moko ndenga zo komana nu ba phrase nga zo koma texte na ye ressenti donc ye mutu zo finga muninga zoba mais ye mutu za premier zoba donc congolais to tika
biloko ya motema mabe parce que nyoso tout ozosala lelo soki bolingo eza entre biso te eloko moko yo marché te parce que soki bolingo ezali olinga moninga na yo ata za président olinga ye okoyede soki aza na poste mais congolais soki moninga azomata donc akozwa ye azokitisa ye po akweya na se soki akweyi na se akomi koseka ye oyo tomona na bikolo mosusu soki moninga azwi akolinga bakoma ata 10 ata 20 mais biso soki moninga mati soki awumeli o aza na kisi soki akoki te soki azwi donc nayebisaka bino botala baexotique ekoma baétranger oke biso bakoma kotekela biso biloko oke soki biso moko tozalaki boye yo osali exotique mokongolais akoya te congolais akoya mokolo akozala na mbongo te ya defi soki adefi achange nzela akomi kone nzela mosusu akomi kotonga yo azozilake okweya mpo aseka yo donc peuple congolais to changer mentalité tolinga na biso na biso. Exemple ka tozali na ngwa na makambo motema mabe botelaka Madidi Fayulu makambo c'est leka bandaka la d'un tile loye azako luba vérité de urnes au moment où président de la République biso aye kalate awana Union africaine aza élu premier vice-président donc année prochaine azala président ya Union africaine yo tile lo baraka vérité de urnes bomoni yo mo que premier ministre oyo ya Belge oyo premier ministre belge oyo ya yena mboka na biso abisi Madidi tika politique à haine ça la politique na yo en tant que opposant to boité mais politique à haine tika yango Madidi akomi banzu ba kansa mais non mais c'est normal ceux qui tant to monaki président Hollande avec na bakine azana droit il faut kutana na opposition za na mboka mais ba yaki na ba matisier ba bretel ba bisier ça la politique attaque opposant donc to commune la démocratie ah ezali liberté d'expression ezali donc mboka ndenge ya kalate muto ko kanga yo azate mais tikande politique ya haine pour bomona kaka motema mabe ezali na peuple na biso pour congolais ennemi ne ezali kaka congolais donc monseigneur Mbongo donc soni ebomaka te soki ozali penza muto zoyo kabiso donc ils en ont trop tardé soit jeep wana kende ko zongi c'est la batwana parce que yo okoko zo cadeau na bango te ozangi cadeau ba pesi yo jeep ya kitoko kutu ko leka wana donc ozoke no donc yo donc okanele ko sala collection ba jeep ou quoi donc sonité monseigneur tozali ko lebela yo donc biso tozali ba congolais ozali congolais kende ko zongi sa jeep wana parce que na position ozali okoki ko zo jamais cadeau donc ba corrompre yo likolo ya jeep to pesi exemple ya malula esika azali ko sepela na yango te malula soko telika face nozo mo monseigneur cardinal malula et lobeli na ine longino zo comprendre ka o ba kozaka na nzambe tous les dimanches même tous les jours mais yo zo kono zo cadeau yo monseigneur na nzambe ba opeso atate ku de moi ba opeso penza ba clé ozui au moment où so zo ki jeep koyoka sonité clé boa 5 minutes avec ses anga de sengyo kendo ko zonga jeep ya makila peuple congolais parce que ezali eloko moko okoyi kondimate donc cadeau nyo surtout bazwaka yango te donc vraiment tokomi na suka émission na biso lelo tolingai to beta sete na likambo ya monseigneur oyo cardinal oyo ya Mbongo tokoyi kotika ngo jamais boy donc boyebika so na komi na suka na loba toujours je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc je reste toujours friand comme je dis toujours friand de vos suggestions observations même critiques donc n'hésitez pas à me les faire parvenir sur notre compte YouTube ou sur notre site internet Kleboa Original. Boyebika son na komi na suka. Remercier mes angakate donc na base ya mutu simbi ma solo il y a 5 minutes base mutu ya mutu simbi ma kamunyo surtout sur président de la République les lois comme président de la République parce que ayoke la base a beta chita sima à partir de Genève ayoke la base a comment peut président de la République il y a 5 minutes ayoke la base boyebika na bandaka na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele motema boboto eza iné motema boboto eza na ye donc ko changer mutute yango na motema boboto amema yango na parlement yango na parlement endimela ye et puis 5 minutes pe endimela ye parce que mutu aboye bazali ebelete na motema boye po ba congolais ba koma motema mabe motema likundu alingo ndima moninga na été donc vraiment merci à trop Ziko Mayele na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokeina Val de Fontenay pour na repesa mamu Adèle Yombo ba mbote belé ya zali mama oyo azana ba association ba ONG na ye asalelaka bana oyo bazali rejeté partout
partout dans le monde, il y a 5 Sarabango, Alia Kanabango, Aedarabango. Donc, Mamo Adel Yombo, merci, Nanyo Sotou, au Salaga, pour Nabana. Il y a des Congolais qui ont rejeté, au récupérer bango donc Maman Adel Yombo. Merci, merci. Nanyo Soto, ça la rappelle la fidélité, on a 5 minutes avec César Ngadi. Ok, il y a Katia Lille pour nous repérer la petite Nacha Lukombo, la petite Oyo a mis esprit, il y a Bana Bakoto, il y a Katia 5 minutes, na Bana Botama Bakoto, Bakoma Kolanda 5 minutes, Bakoma na Mou Yamboka na Bango, Bakomi Kuto Bouleke, Bazonga ko s'installer na Mboka. Donc, Bakomi Kuto Ndie, Bakunda, Mutolu na Bango na Mboka. Donc, la petite Nacha Lukombo, merci à trop na fidélité dans 5 minutes. Na nyo surtout au salaire rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Ok, ici ko na kati à London City et pas massa nanga José Kano qui kakamene donc bambote trop José Kano donc yo yebi kaka donc toko mona na kaka donc vraiment à 15 ali ki makasi donc José Kano qui kakamene yo ezali par obligation 5 minutes ezali loko na donc merci. Nous avons surtout au salaire rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. Toujours on a Katia Londres, tu as copier ça. Le maître des maîtres, Mukuna. Maître Mukuna, Azali, professionnel, ya Rosakanate, parce que so bosso, Azali longue, so comme na musala nae, et longue changer bon monnaie, Azali Pembeni, président de la République, et longue donc on dirait donc féroce, so sakani, Arolia yosu mwambe matia tikio, mais mwambe bimagite parce que Azali natina robimate. Donc maître Mukuna, merci, nanyo surtout. Au sal rapport na mboka na yo na nyoso tupe au sal rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya span pour na repesa master na ngai donc Kaïs donc maître Zabazuba donc merci à trop na fidélité no maître Zabazuba kuna na kati ya span. Toujours na kati ya Espagne, nazali kopesa mbote na Papi Chaga qui talatala Espagne, donc Papi Chaga qui talatala Espagne. Merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Siko to kopesa mbote donc na patriote munene na kombo ya Odi de Combe donc to bossa na raté mais to bi ke yo vraiment 5 minutes ezalaka yo moko donc Odi de Combe merci à trop na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. To kopesa siko yo muto penza azali kolinga mboka na ye à part batu ba ye na milieu ba musicien mais azali na amour ya mboka na ye azali na patriotisme moko makasi to zali kopesa mbote na Samito Mukubwa donc merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Nazali siko kopesa mbote na fidèle de fidèle ya 5 minutes avec César Ngadi na kombo ya José Mvula na kati ya Luanda. Merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei siko na kati ya mboka na biso Congo po na kopesa Richard Mungala donc fidèle de fidèle ya 5 minutes avec César Ngadi donc Richard Mungala merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Tout ça toujours na kati ya RDC na Kisasa po na kopesa Niki Nyanga mama social ba mbote ebele merci na nyo surtout au sala rapport na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Na zongi lisu na Londres po na kopesa Ibro Nico Bourgeois Bambote Belé puis merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Na keisiko na kati ya Suisse pour na kopesa musicien munene marai murunda donc grand musicien et puis grand patriote alingi mboka na ye puis a défendre ma solo ya mboka na ye donc bokoki même pas ko imaginer. Tokosuki Satokei na Maghreb kuna po na kopesa mbote na Linda Mbemba azali na kati ya Tunisie donc ya azali molandi monene ya 5 minutes avant sa staff kuna na kati ya Tunis donc merci à trop Linda Mbemba pour na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi. Donc avec ce remerciement et dédicace nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut voir ma solo, Nampuchu, Penadikosi. À très bientôt. Original.